Tota la film na biso famille Bota toza toujours ya kolamuka famille Bota ba chaîne na biso zotala maté Bella production outi na chaîne mère otali film ozongi otali be émission en tout cas place nyonso bozwami batutu bolingaka biso biso pe tolingaka bino. Dis-moi que tu n'as pas eu. Tu trouves normal que tu me poses vraiment cette question? Mais qu'est-ce qu'il y a de normal? Qu'est-ce qu'il y a de normal? Baudé. Parce qu'on vient de faire, on n'a rien fait de mal. On a juste passé du temps ensemble comme le font tous les autres couples. C'est tout. Toi, tu n'as rien fait de mal. Non. Mais moi, je trahis ma meilleure amie. Arrête. Écoute, s'il te plaît. Écoute, s'il te plaît. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui m'a pris. Je sais pas comment je me suis emballée dans cette histoire. Mais je crois que c'est la dernière fois et que je compte sur toi que ça reste entre nous, s'il te plaît. Si ça sort, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit à ma copine quelque chose. Alors cette personne, c'est pas moi. Ok, donc c'est pas toi, ok, je veux partir. Et je crois pas que ce sera la dernière. Quoi? Mais quoi? Ça sera la dernière fois. Ça sera vraiment la dernière fois. Attends, s'il te plaît. Arrête quand même. Hein? Je blague pas, je ne suis pas une trahisseuse. Je non, suis pas dit que tu as trahi je ta suis pas copine. ce genre d'amis qui trahit, qui poignarde leur ami dans le dos. Ça mais je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je dois dire. Je sais même pas comment est-ce que je vais regarder Elena dans les yeux et lui dire que voilà, un jour je peux coucher avec son homme. Ça, je me demande. Je veux partir et on va oublier cette histoire. Je veux vraiment partir. Baudé, je veux partir. Baudé. Baudé. Arrête de jouer. Tu dors, moi je dois partir. Baudé. 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 Baudé, arrête de jouer. Baudé. Ça va pas m'étarder ici. Arrête de faire ça. Arrête de faire comme semblant, comme si tu dormais. Tu vois, je veux rester là avec toi. Non, je veux partir. Baudé. Pour ma mère, Esther, c'est sa fille. Elle a le droit de tout faire. Elle a le... Baudé. 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 Don't joking, s'il te plaît. Baudé. Tu dois partir. Baudé. Baudé. Oh. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi, s'il te plaît. Ne me fais pas ça, ok? Réveille-toi. Je dois m'en aller, ok? Baudé. Réveille-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Je dois oublier. Baudé, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, ne me fais pas ça. Baudé, ne me fais pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? On parlait! Baudé, on parlait! Baudé, ok, d'accord, je vais rester! Baudé, je vais rester! Baudé! Baudé! J'ai péché, Seigneur, j'ai péché. Laissez, Seigneur, mes transgressions. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Seigneur, l'autre, je jure, je n'ai rien fait. On va aller. Jamais. On est en train juste de parler et puis... N'ayez pitié, non solo, n'inquiétez. N'ayez pitié. Jamais. Transgression, Seigneur, dis ça. Ne fais pas ça. Faut dire les mondes. Faut dire les noms. Vraiment
mission nange bandi awa na yeno pas Bijou la reine. Bijou la reine vraiment bah propos na oye nango Bijou franchement laisse-moi te dire la vérité que oza maël était parce que comment on a mbinga moi si le la Bijou la reine. Oh écoute faut yoka soni au fukami 4 fois 5e fois yango wana si la kebinisa 5e fois yango olega ke pa isho koko OK senga pardon baba cook bo ke langa mawa bo senga nga pa mamsi bisalu bo tsangai na tourner rôle nangeza be mission te rôle nangé pendant tout ce temps Bijou la reine yo ba ite ke yo za comédienne o ba ke on te ke yo ko va na plateau o va na kiti te o finga bat tango belva no lo bano ke Bijou la reine oza comédienne kotika koloba ke oza porte-parole nanga oza mukala nanga ite oza porte-parole nanga ite oza comédienne osala pe ba film munene oza na chaîne na lukosa saka ba film il s'agit que na soutenir yo pona ba film na chaîne no na osala ngo Bijou la reine osala ni yebisa biso Bijou la reine osala nini ofinga sila osela sila siloga ya munene awa biso na to yebi libu mukodo makolo soso nana yebi yango te nani oya yebi yango te ayoka ngote amona te ke Bijou la reine ndenga lobi ke sila makolo soso libu mukodo mutu nyonso to ayebi yango mutu nyonso ayoka ngo Bijou eza semblante pourquoi on kosa ba ironie yo kanti le de si la bengisi yo ka peso tableau moko obini ne si la jouer se o jouer non te apeso ba grand rôle mnene to mona ba mama Nicole bakata ba salaka apeso rôle mnene to mona ndeti ba mama Esther ngala si ba tonaka ba mama étoile ba mama Milo ba mama ni biasi biasi Richard a raison. Yanine, à 5. Ça va Fatou Miracle les raisons. Oui. Regardez ce qui va se passer ici. Oui, bébé. Naïbi belé, naïbi batifine ba okota makolo soso. Naïbi batifine ba okota makolo soso. Naïbi batifine ba okota makolo soso. Tona makambo belé oloba. Mais pour le bâti, pour le soso, pour le soso, pour le soso. Libu moins vimba, pour moins vimba. Boka mama nanga na okota permanence. Nazo kota permanence wana. Ba beti ra lokola bakangi wande. Rappelez. Wewe de kwa ndime ka da soso babenga ke soso ye yintaka bongo. Ngabi atumususu bakota na monde théâtre makolo soso mabumwe vimba. Alikatangu. Atumususu bakota na monde théâtre makolo soso mabumwe vimba. Aliga bongo te. Ndena alia mutema nanga se kufakili kwa biloko. Na bunda kapenda ndio moni ngao. Na kantu ne yeti. Comprendre? To ebana bato belé. To na yebi bato belé tinde ba okota ba théâtre. Alors tant aux autres bato ba finga bato. Bona facilité aussi na pardon. Bino bat bossa bat mabe. Ose mtu mabe durant des années, durant des temps, osa mabe na oyoka mtemezo swa yo sa maboka bien. Après un bouton paf, oye, na ose mo pardon pour na fungola o support o koto resala na mabe. Tant aux autres bato ba finga bato. Soko yeba ke vie ya mutu ekokende boye meta musu tozoba image yango tokoma olakisa yango kakoma na ingrate akobosana bino bakomomona donc so na bana manke na wewe usenga pardon na biso na kunimbisa bino mosaka na bato pardon ko peloka kusakana donc na manke na sala nga betinga ya kusenga na kunimbisa yo te aboyi na bato nga na kunimbisa yo continue no ko manke sala na yo na motema na soni mbinga mwasi lokwa do mazeme tala nde bozo ridiculize ye tala nde baokosele makambo tala nde bosambwisi do maze tala nde bobimisi
dommage ridicule nga ya pamba. Tande bobimisi dommage ridicule. Boko finga dommage bozoya na ba propos mo malika. Ya mobala dommage ayebi yo. Ya motika bersi mwana boya yo. Comment mobali na ndako jimo paradis? Ce pèse solo jimo mudala ki so mobala dommage. Oh ya nango na TV po sa nini? Pour le se mobile do mazabi ke ok ça va na badi ko kangisa bato ba finga ngai. Siko bimisa mobile no jimo paradis mutala kisa ko mobile do manze. Oya na jimo paradis te po ani. À part maté. Na yena information o ba ngai ba déformer na yena ngoko pesa. Ngai to na mona vie arma na do mazé na lila. Na lila. Na lila. Ngai no to sona do mazete na numéro do mazete to solaka te to komanaka te. Mettons na mona libala do mazé na lela parce que nous affrontons l'émission oyo. Bali penga activer maturité et puis vieux armatan na sala bakaba bêtise na ye accompagner na famille na ye. Ozo comprendre nga na ozana biloko na yebisa do mazé na émission oyo a retenir ngo pe ekomela et puis armand et belé babala basa ba choix na bango te. Muto alobi ke arma le kana na TV alobake akangi do mazé na mwasi. Batinda lien. Il y a des armes les canaux une émission à ça qui émission to appel pour tout est ndenge ka les canaux une émission à lobby qui na boy do mazé pour na kanga qui na moisi $1000 échangé c'est l'un papa le na do mazé et loko e kaboli bango la famille bolandanga bien et loko e kaboli papa le et papa Armand na do mazé Domazé à chaque fois, son mobile outil suisse, aïe, et monsieur soba olia, appelle moko ya petite à domazé, et quand à comment na domazé télémi, à qui sur la chambre. Bon, ce boyoki, ba voice bimi, domazé, atongi sila, atongi belvi, atongi ursule, boye bake, atonga kina arma mobile wa balaki lobby mobile akuti na ba message ya ba signal ba téléphone nzo tana mamba solo wana ngana zana ngote irsi la benga mbanda ya do bazé wana basambisa ba ona komina bandana tamba tuni mwasi bi irsi mtabenga kiye pona zuwa na ye atika mobile na tika mwasi na to atika mobile na mwasi na ye ozo comprendre ngana zana intérêt moko te ya yo loba lokuta pona domazé batu ba mona ke na loba lokuta na osala musala nanga et puis na boyi batu ba benga nga po ba ibisanga ke aza bakuki aza mais ça c'est quoi ça siko to ba nozwa mabeto zipikango mendenga zana zoba video ya sili ya ina sinta na mbeto apibi yango. Oh, mais vidéo ina sinte ya mbetu et puis na lobelo moko do mazé soko landanga pesa za asa tombe kendi bakabo ina vie arma au pidie ba vidéo mitaka nyoso bazana ngona ye na ko sote le katuto za akanga da chalelo au moins de bakabo ni boye au pidie so vedo za vie ke vie arma za ba vidéo na ye ya mutakala au pidie yango tina moni laka vidéo ezate voice rotonga sila ezate oh ya solo même au moment ça le big de mazatonga sila mama ngamboze belé mama lobi alobi boye soki do maza lobi so bomoni ba audio kengala tonga to mutaka na eseke eza Armand ça c'est du mensonge Armand lobi ayebisi famille na ye do maza na couple ana femme moko accueillante a femme moko souriante atonga kate kutu alinga sila makasi mais en tout cas na bengaki ngala zaka mta obenga na bengi bayaya na tuli bayaya est-ce que na liste ya basi ya Armand ndeko na nga mwasi malika paza na kati Armand lobi ayebi ete afana na ona yeba sola te koma ko roya ko kosele likamba munene mobile ni présenter mobile ni paradis a présenter pas camarade na ye
longala ozwa la source. Ndenge na yebeli Armand soka kangi Domazé na ba message ba 43 abimisa ba message wana po yem dote ka matière na yebi ye mukolo paradis ka ko présenter nga pas sinta la cadette master na ye oh moi si na nga et tout par là c'est ko sinta comment ko ko beti na nga ba masolo ya Armand ba ya TV ba Armand za mutadelo te cause ya divorce. Mobali de mutalobi abona ye. Oh, moi c'était mobali mutaboye. Tango lobi ne bonga kiti. Tango lobi na mobali ke na préféré na zana ba petite na nga ke na zana yo. Pole na ebite tanke mobali salon ndeni. C'est na moni onde pe, tu onde a plus que nga. Malégelo na esprit. Comment on a mbeto lembo ski moi ça ko version le té. Ils ont un makambo. Oh. N'a pas système parce que comme point faible écoute. Et ça nga makolo penya boyna so sebo lango. Voilà, encore une fois, bonjour Bandero. Tout le monde a ma rôle wana ke Bijou la reine grand prêtre mère Bijou la reine yosa grand prêtre mère te. Oh. Ozoya kofinga pe yo mozolo bango bingai te na zabola ngavuma kofinga te et surtout na moment oso la sengi Bellard na sengi Belleville quelque chose na ngana zona quelque chose na la senga Belleville so la ziango et so na ke bete na ke finga sila mais na zaki da mukie nanga yo ko vanda kitso ba ke Belleville kabaka ba $100 Bijou la reine $10 yo kabela bato izawa. Pour yo ata $50 et katana ata $1 et katana plutôt $1 oya pamba oh pas fait $1 on a zaki on a tcha sur le téléphone ata $1 oya pamba Bijou la reine o kabela batute $1 o pesa batute Bijou la reine mon revend dans la kiti Bijou pour yo finga rabat on revend dans la kiti Bijou la reine pour yo traiter rabat oh Bijou yo moko mi vandi vraiment bo mi vandi mabo o mi tali tenga Bijou la reine na zaboe na pe na groupe nanga et puis na sala pe la reine Kirmanjaro Bijou la reine yo kopi les ala ko kena bana mikie ozo pe famille bota boyo ki patron yo capacité biso finga sila te muta finga sila libumu soso e makolo soso libumu kodo yo yene mutu fo ka soni parce que yo fuka no sengi sila pardon. Il faut que sonne. Après avoir combien assis la poulailler. Et tel bisonani. Et tel bisonne l'orotel. Oh on rappelle que la famille pas de la sonne ici la peine. Après sur la table Sony. A biniso après avoir ko binisa yo. On va dire qu'on s'est pardon presque 10 ans passés. On s'est cassé la pardon limbisa côté. Pardon, c'est baba les abakouk ba okeli o babité mams binisa ta ko binisa. En tout cas si la bravo. Grâce à robosana. En tout cas, comment on a donc son avant na manqué na wewe senga pardon. Na nje na nimbisa. Na manqué ni mo saka na batu. Pardon ko pelo ka usaka na. Na ko manqué to. Donc na manqué na sa na beti na ya usenga. Na ko nimbisa yo te. Na boy. Na manqué. Na za na batu ngana ko nimbisa. Yo continue no ko manqué. Eh, sala na Oela jimo paradis te o kosele mobali no anda kutata bana no o kosele makam boka ta soni yango moni bersi mona vanda tala moi c'est femme est censée boy na zoe wapi tikala kana kado a mwana ngana ke na ngai oh miss no poye ozolo ba pe ngande na zaboye mobali ya nani ayebi singai domazata bazana table domazika téléphone soke sonné akimi akoti na chambre ke sonné ba petit chéri ya o libana domaza liboso ekufa po ba mela basala ka impact na ta xi pechanga ba mela na makila ya gola ozala. Pourquoi je dis na batu ya maboke. Qui ne connaît pas que Péchang a sorti avec Domazé, il y a année na année. Oh, il arrive même que Domazé a été enlevé. Nazoua que Azu Mobali, mais Péchang a sala Azoua, Bazora
Domazé bakendaka na ye eloko bikisa Domazé eza règle Domazé po azwa liba o eza liba libosa Domazé kufata o eza 4e libala te ya ba dot pepe sama ah bon eza liba ya liboso to même ya mobali on obeta lisolo o abalaka Domazé qui ne connaît pas bato théâtre ata bato poto ata bato Kinshasa baleka baboya tiko ekufa ndenge maman quand il y a un lien et c'est la délivrance place wana. Vous faut comprendre. Les pactes te réclament. Tant que bango ba o bandima ko sa ba pacte ya ba lesbienne. Parce que ça ba o ba sala ba pacte de sang. Que biso to koki o kabwana te. Mais tant bo kabwani, est-ce que boke na vie ki bo nzambe moko boy? Ko luka ko sala ko kabola sko pacte wana bo sala. Est-ce que basala ngo yango monaka et réclamaka bango na makambo ebele. Vérité ya Gabi za ya Gabi. Yanga pesa yanga opinion nanga je vais pas changer parce que les autres ont dit ah non. D'accord ça peut mot. Na sola na itata na moni na nzela na leka. Geita soki osali émission na maman na bango. Côté o eza ya mabe, ce qui est arrivé que Geita ça eso kata parti wana. Je ne veux pas que ma mère à côté de la bêtise. Pour que ya Gabi aya comme une opinion ya ko linga sila et ko considérer, elle sait d'elle-même pourquoi elle a considéré sila et pourquoi elle a donné position à elle. Je ne veux pas entrer dans un problème qui dépend de ya Gabi et d'Acosta Baba collègue de service. Et puis dès comment on a les sous kaka ke Miss Lolo bozobimisa babiloko moko boye oyo eza ya soni Domazé aza étrangère te Domazé soki tozalaki nango te bofinga ata rwandaise tokosepa tobi wi gaga maniokoli biso na mboka na biso tika bofinga fille wana mais Domazé aza congolaise makilo eza pa Domazé yango eza pa na ngai eza pa mutu nyonso. Mais comment bokoki koprotéger Domazé te? Comment bino batasila boza wana kapo na finga batu ata ya semblant ya hypocrisie bo bagabel vaza hypocrisie alongo tsaka ba journaliste na ba mission na ndenga hypocrisie to mona pe ya sila Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend ma pays, ça dépend ma air place, il y a surtout besoin mi, batutu balingara biso, biso peto lingara bino, batu nyonso balingara famille, bota biso peto lingara bino, vraiment, merci beaucoup Naïmouko, notre autorité morale, Poutine de l'écriture à Belinda Kandi, VIP international, la reine mère maman Mokondi. En tout cas, place Signan Sobozwami, to kota na bella production na chaîne mère. Oh wapi film na biso ki toko ezawana vraiment to kenemba to ta la film to chaba mokolo to na biso et na 12e épisode na biso to moni ndenge film na biso vraiment ekei yo mu total film te kota na bella production ta la film rosala jamais dessus. Merci beaucoup hein, Nalama ma chérie, ya Sylvine Jolie, Maman José Lusadiso, Maman Claudine Bokatola, Maman Aningo Yamputu, Maman Aniba super, merci à Maman Yvan Longombo, merci à toi Nanou Lungengo Pierrette, Renate Kitenge, un grand merci à la grande H, Maman Sakina, merci à Maman Francine Matondo, merci à Maman Christine Matondo, Mamita Dina de Belgique, un grand merci à Maman Sakina, la grande H, Duchesse Evelyne Tunani, merci à toi.
Maman Isabelle Moussaou Tounani. Et un grand merci à maman Germaine Makesse, maman Germaine Bidi. En tout cas, vraiment, et Fréjean Sintilou. Merci à toi, David Kanyama, Bibish Kandeya et maman Gina Mabia, la Boula Moleki. Tellement ébélé, vraiment. Tous abonnés, total la film, Nabiso, famille Bota, tous a toujours ya Mouka, famille Bota, ba chaîne, Nabiso, Zotala Mate, Bella Production, au na chaîne mère, au Tali Film, aux zones de Tali Émission. En tout cas, place Ignon, Sobozwami, Batu, tout bolingara biso, biso petolingara bino. En tout cas, le nom de Platon, vraiment, je suis seul. Oh, wapina, on a analyse à propos de la sortie médiatique, il y a Bijou la Reine, et sortie médiatique, il y a tout le monde, il y a bande de biso, oh, bazo traité, grand terre na biso, il y a do mazé, n'est tout le monde, boba réseau bima, combat do mazé, vraiment, et boza wana pona koyoka, boza wana pona kolanda, vraiment. Tant que nous avons consommé film et la biso, beaucoup ça jamais de si. Vraiment, émission langue bandi awa na eno pas Bijou la Reine. Bijou la Reine vraiment bah propos na oye nango Bijou. Franchement, laisse-moi te dire la vérité que osa maël était. Parce que comment on a mbinga moi si le la Bijou la Reine. Oh écoute, il faut yoka soni, au fukami 4 fois, 5e fois yango wana. Si la kebini ça 5e fois moi au lega ke pa isho koko ok senga pardon ba coupe bo que la mawa bo senga nga pa mam sibisalu bo tsangai na tourner rôle na ngeza be mission te rôle na pendant tout ce temps Bijou la Reine yo ba ite ke yo za comédienne o ba ke on te ke yo ko va na plateau o va na kiti te o finga bat tango belva no lo no ke Bijou la Reine oza comédienne. Kotika kolobaka oza porte-parole nanga oza mukala nanga ite oza porte-parole nanga ite oza comédienne osala pe ba film munene oza na chaîne na lukosa saka ba film il s'agit que na soutenir yo pona ba film na chaîne no na osala ngo Bijou la Reine osala ni yebisa biso Bijou la Reine osala nini ofinga sila osela sila siloga ya munene ah biso na to yebi libu mukodo makolo soso. Nana yebi angote. Nani oya yebi angote. Ayoka angote amona te ke Bijou la Reine denga lobi ke sila makolo soso libu mukodo. Mutu nyonso to ayebi ango. Mutu nyonso ayoka ango Bijou eze semblante. Pourquoi on nous kosa ba ironie? Yoka nti le sila bengi si yo ke apesi yo tableau moko obini. Ne sila jouer se yo. O jouer non te. Apesi ba grand rôle amine no tomo na ba mama Nicole Bakata ba salaka. Après ce rôle, on tout le monde dit ba maman Esther Ngala si ba tournaka, ba maman Étoile, ba maman Milo, ba maman ni biasi. Tout le monde a un rôle wana que Bijou la Reine grand prêtre mère, Bijou la Reine yosa grand prêtre mère te. Oh, oza ko finga pe yo mozolo ba mo bingai de na zabola ngavuma ko finga te et surtout na moment oso la sengi Bellard, na sengi Belleville quelque chose. Na zona quelque chose na la senga Belleville so la ziango et so na ke bete na ke finga sila na finga sila mena zaki da mwa mukie nanga yo ko vanda kitu ba ke Belleville kabaka ba sando la Bijou la Reine $10 yo kabela bato izawa pour yo ata $50 et katana ata $1 et katana plutôt $1 oya pamba oh pas $1 on a zaki on a tala sur le téléphone ata $1 oya pamba Bijou la Reine kabela batute $1 au pesa batute Bijou la Reine. Mon revend dans la kiti Bijou pour yo finga rabat. On revend dans la kiti Bijou la Reine pour yo traiter rabat. Oh Bijou. Yo mon ko mi vandi vraiment bo mi vandi mabo o mi qualité tenga Bijou la Reine na zaboe na pe na groupe nanga et puis na zala pe la Reine Kirmanjaro Bijou la Reine yo ko plus zala ko kena bana mikie. Ozo appelle famille Bota boyo ki patron yo capacité biso finga sila temu da finga sila libumu soso e makolo soso libumu kodo yo yene mutu faut ka soni parce que yo fuka no sengi sila pardon il faut ka soni après avoir ko benga sila poulailler etali biso nani etali biso ne lorota oyo rappelle biso que famille Bota botika la soni sila appelle sur la table soni Abiniso après avoir ko binisa yo obandi ko senga pardon presque 10 ans passés au senga kasi la pardon limbisa kota
Pardon, c'est que baba, les abakouk, bah, ok, le ma, babi te, mams, binisa, tako binisa. En tout cas, si la bravo. Yo, ça moutou, bijou, la reine, au kolo, banabatou, ta yo. Oh, en soi, vraiment, bijou, la reine, yo, au fanda, te, bijou, la reine, oh, lo, maman, na batou, ki, ngai, bijou, la reine, ngai, ne, la zaboy, belle vie, wana, boy, na, bo, bijou. Yo, mané, ko manipuler, mon bas, le papé, Rick. Ko tinda, ka, papé, Rick, chaque fois. Tongo, papé, Rick, à ça, la restaurant. Bon lamité au lieu biloko ndam o memi na balo memeli bobali na ke lieu la ndam papa que comme le corps mandia mon robe chaque jour faut tinda ke na restaurant yo moi ça sonite yo bi charisme yo mozana pour na traiter batu ozana pour na finga batu ozana pour na rappeler batu ke ngai nga bijou la reine famille bota botika to tika na so na problème nini mutaela biso sila libumo kodo makolo soso yo yo ne muto tika la soni parce que au fingi mutu fin de fin mutu wana binisi yo il fallait pas peso kutu chance neti ibutu ne ba jouer ça qui est film mobima ibutu ye moko ba yama ibutu na ji ba 20 mais lelo ibutu e binde na pompa ke na ozwa mai na bido ye moko e bongo yo ba sa noni si la maboyo si la ma sa noni po ye bo jouer te bijou si la ma na biso biso te bato tinda yo ozala zozo ozala ngulu wanwo biso te ovanda boyoka ovandi muke komba belvi chaka yoka yango ye motika belvi aloba na ye donc pozo a succès pozo makamfo finga nga belvi pozo finga belvi totala mate akosi ta banga basolo noniti bijou la reine posi la tchao na film fa finga belvi. Mais pendant que bana ofinga sida, belva pesa au tableau te. Aba nota tsoka ka bijou la roza comédien garder band. O sala ngo combien de fois? Bon on lelo no yo vana kiti, oya ko loba ni ona belvi. Belvi mtatinda yo. Belva tinda yo ta. Et tout le monde m'a dit que en tout cas vraiment on a compris batasila. Madame si la force de la bâton solution. Tout le monde qui fait ça, il y a qui a lobby ici là, tout ça la polémique il y a ba film. Mais c'est le contraire pas il y a bakouk. C'est le contraire pas bande konabiso beaucoup plus bozana ka ko finga batu. Boti ko finga dako savoir même là nzota maman dako sa innocente maman batu. O ya tourna film te à sala théâtre te ayeba te makamba comédie ndenge zalate. Mais bo fingi maman wana. Tout le monde a comédie mokota bimi la TV à défendre Dacosta azalate nisi la olobake mida tendresse na lingi manquement te leke moura na lingi manquement te pas Dacosta parce que auti ko pesa un plus na katabela tout le monde sorti médiatique ni Vincent tout le monde ka Dacosta auti ko zala insulter awa. Et il y a une chose grave, tout le monde a sous-souboé, mida, malika ne boye pour na domazé. Tant de bo finga domazé, na passe na motema na soni. Mbinga mosu le quoi domazé, mais tant de bozo ridiculiser ye. Tant de bo conseiller makambu. Tant de bo sambu si domazé. Tant de bimisi do mazé ridicule nga ya pamba. Tant de bimisi do mazé ridicule. Bako finga do mazé, bozoya na ba propos mo malika, ye mobala do mazé yebi yo. Ya motika bersi mwana boya yo. Comment mobala nanda ku jimo paradis? Ce pesa solo jimo mutala kiso mobala do mazé. Oh ya ngona TV pesa nini? Pour le se mobile do masabi ke ok ça va na badi ko kangisa bato ba finga ngai. Suko bimisa mobile no jimo paradis mutala kisa ko mobile do mazé. Oya na jimo paradis te po ani. Oya na jimo paradis te o ko se mobile no nda kutata bana no o ko se le makam boka ta soni. Ya moni bersi mo na vanda tala moi c'est femme est censée bo na zoe wapi. Tikala kana kado a mwana ngana ke ina ngai.
Oh Miss Lolo poye ozolo ba pe ngande na zaboye mobali ya nani ayebi singai do mazata bazana table do mazika téléphone soke sonné akimi akoti na chambre ke sona ba petit chéri ya o libana do maza liboso ekufa po ba mela basalaka impact na te ixi peshanga ba mela na makila ya gola ozala. Et puis, tu as comment on a sous kaka Miss Lolo. Bozo bimisa babilo comment bo o isa ya Sony do mazaza as étrangère te. Do mazaza ko to yakina mota bo finga ta rwandaise to ko sepe to bi oui. Gaga manioko libiso na mboka la tika bo finga fi wana. Mais do mazaza congolaise makilo eza pa do mazaza yango eza pa na ngai eza pa mutu nyonso. Mais comment vous protéger nos mazétés? Comment bino batasi la boza wana kapona ofinga batu? Ata ya sabla ya hypocrisie bo ba gabel vaza hypocrisie alongo tsaka ba journaliste ne ba mission na ndenga hypocrisie. To mona pe ya sila. To mona pe ke Miss Lolo alobe le kamora ma bébé pona nan to mona pe sila pa bi la Miss Lolo mission e kota te longo lango. A meka te po niveau Miss Lolo talité sous taille ma bé. Pourquoi bozanga mawaboy? Pourquoi mawa na mitema na bino esila? Bo kosela ixi peshanga batu makambu. Ata soke zaki ya bongo, ata kutu zaki bongo to nzimi. Mais ça le passé à batu. Comment bien le passé à batu comme à lokola moment moko ya gloire et pas na bino. Comment bien moment moko ya pasi ya baninga bino comme à lokola sengo na bino moko boy. Mamuyo moko na moi si a Sony mamo international. Mamuyo moko na bakanga na ekobolo. Mamuyo moko na bakanga na kata aditer. Mamuyo moko bakanga na lit conjugal la mbete mobali atangisa mbongo passer mukuna amela ji. Mais yo moko mamo international moi ça Sony oyo sala kinduma na kwa libala no nani a rappelaka o mamo international chiba we bete baby selongi nani a rappelaka yo pourquoi bino makambo baninga boya ko tombola ngo boy tendance à to finir mabe on répond le tendance te poani d'Andresse, tu vas finir le mabe, vilaine fille. Au sein de l'angoni. Tu es vilaine. Au sein de l'angoni. On répond à la tendance pour pas qu'il tendance pour dire à qu'on rappelle les tiba ou changer l'oni. Et le mizaki gauche comme à la droite. Et le mizaki est sous forme était. Au comme une différence, c'est ça na ba magoro do asamai. Mozala pour finga batu. Et le mot bozo finga do maze ya pasi na motema. Ba maonese ba roloba na belle vie ba lo appelle ba journaliste asilat. Bon traite ka ba journaliste ba hypocrite. Ya belle vie ba hypocrisie, ba finga ba comédien. Boni asila ba ngwa ba finga do maze. To moni yo maonese yo funga munokolo ba na bango. Mais ceux qui mutu mo ya bela boko fande ba journaliste belle vie baza ben poli ba manka ka batu ba journaliste bela baza très impoli oh bazo finga do maze za nani a comédienne sko ba réaction na bino ba maonnaise ba fâché kalombo o lo kwa nga tolula bo salini bo sali le côté. Pourquoi les balles à dos mazé bozo tombo la ngo lokola ceinture na moka pantalon na mokaba bata sila bo mitema mabe nana yoka sodi so na vai natali valeur do mazé apesa sila valeur do mazé accepter ka sila na mariage na ye. Nebisaka do maze soko vandi o se rappeler les missions na sala na isa ko ngabi roba sila wana za roba négligence. Comment muninga bali a peso sila ya mariage a do maze na roba ko lalela.
En plus, na makwalati la gomme. Yango moni do maseba beta kai 12 akumisi Davina Apua millionnaire. Po ayoka ka sila pe soni na kanda. Comment la mariage nanga na boko bengi sakutu ba camarade nanga ba Fatou Miracle ba Xi Pécha na ba Bellevue ba yete. Po na bengi so sila ola telanga roba ya ver wana olata ki wana. Ba roba kolale la wana. Elo libala do maze kufi. E to monika lelo ba bakuki ne bato ba ofinga do maze. Sko likona ngoto sali ndenge nini. Bon, là, on va d'abord dire que Bellevue, to bata Bellevue, ne bato ba ofinga do maze jamais. Biso bi vie privée do maze ta. Bino ka bato boya nango. Ne mano ela biso ke Xi Pécha na mama Marie-Hélène basola te. Lelo ela ngo ke mobali ya mana linga yo. Ah, mwana mosoza muibia. Mania. Ye mobali do maza yebi yo. Misi lolo kuna lobi ngai na tolo bakutu tenga na otu na kaba yaya. Ah, misi lolo. Yipo koza mukora mobala do manzeti. Boye awa do manze alobi libala na liboso ebebaki poza lesbienne bona bona boy. Bo bosante do manze mo ka sale miso bike soki na boya ki na deuxième bureau na boya ko tia foya batu na trouble na linga ki na longola no na ngai. Na zongisa mobali batava na mwasi na ye ngapela lukelo nga na sala la vie mais lelo bo komisi yango ke do maza boma libala do maza lele do posa mitema mabe bo sala mona ndenge ni to bo sala ba préparation bo vani ba bo onde ba tumo bo yoka na ka point tout. Voilà, merci Bozaki Belé à Rolanda. Vraiment, mission na biso ki toko boye. Oyo wapi analyse na biso abe ya musuni. Oyo wapi batunya so tubo sepeli nango. Nzamba lola pambola bino batunya so bozo soutenir chaîne na mona suka. Obo soutenir madame Bellevue boya pe ko soutenir biso en tout cas nzamba lola pambola bino. Merci beaucoup na don ole sanzamba Versas. Un grand merci à Obet Lesa maman Leslie. Merci à toi Yannick Lesa, Mifi Lesa Motema ya papi, ya Richard Lesa, ya Majos Lesa, ya Dodo Lesa, ya Richard Lesa. Merci à toi Iran qui a luta Motema Richard. Merci à Nadine qui a luta, Jocelyne qui a luta et Karine Zanga, Patricia Branco, Bibi Chumuso Maïpoupa décoration et Chana Banaka Motema Rodrigue Banga na Italie. Un grand merci à Maman Ladi Luta et merci beaucoup à mon vieux propre Jean-Paul Kapinga et mon vieux propre Tito Dacosta. Merci à toi, le roi célèbre Christian Goma. Merci beaucoup. Il y a pichu du fond à mignon noble. Mignon noble. Il y a pichu du fond à Yaoyangoana. Merci à Jana Banaka à Motema Rodrigue Bangala na Italie. Merci à Jenny Lema Aquarium et Kilo à Congo 10 fois belle. Merci à toi Mireille Makaya, Mireille Madimba Motema, Mireille Makaya Motema Papa Jérémy, Mireille Madimba Papa Jean-Claude Italiano. Donc vous avez vraiment belé. Merci beaucoup na présence à Chacha et ce qui nous a besoin de te contenter à la prochaine occasion. Bye bye. Hey.